nation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un vaisseau, que l'on bien nous armes dans nos mains. Car ces CPPC sont la force du peuple, dans sa noble cause, jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart, son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Napesi merci. Et pas il y a président Nabiso, il y a PRP, monsieur Papa Dieudonné Kasongo Kabila. Et puis napesi merci à notre secrétaire général Jean Omeyanga. Et merci aussi à secrétaire général adjoint camarade Jules Makalaka Balamani Bilopi. Merci à Jean-Pépé Omeyanga depuis la France, Ali secrétaire général national. Et merci à Patrick Mouindo Banyanga, Ali président de la PRP depuis Nord Kivu. Et merci aussi à Nabandeko Onyostu Bazolanda. Et puis merci à mon frère Serge ici Kazali. Et avant tout, banda tout dans une vidéo, Oyobongo na ozonga la bin after this video. Thank you. On se rapproche. Parce que regardez. Ah oui. Depuis. J'étais occupé, on s'est arrivé là. Les épis. 185. On met déjà une bonne 85, production. ok, ça. Et vous avez vu que c'est pas attaqué, hein? Il n'y a pas d'attaque, hein? Ouais, ça. Box, welcome to. Nous venons de suivre les images Bomoni, variété maïs JKK 981, présenté par les présidents des Accordeco,
sœur Nabiso, maman Safi Kazadi. Zamba Pambola, on a moussala qui te coûte ça parce que dès dans le but que biso to laisse tendre bateau, qu'on cultiver, qu'on cultiver. Avant de continuer ma soleuse de belé, tout là dans la vidéo où il y a de quoi je peux savoir tout passer dans monter ma wili ba konga boyo ka endinga lobby. Bon on a ozonga la bino after those videos. Thank you. Yo pe koza union sacrée te malgré musala ki to bo sala ozoke no kaka. Non, ngai nazo sala pona mboka, pona Congo, pona ba Congolais. À moins que yo kende. Nazo kende, mais tozali biso union sacrée ezali ni tous les Congolais. Nazana orthodoxie ya makambo ya mbongo. Nazalaka pressé na vite. Nazwi vi na ngai na ndenge ya zéro nazalaki eloko te. Nzambe atombolaka, nde atomboli ngai. Mama Sylvie nga na bangi na kambongo te. Mbongo. Na surtout que la kapé mbongo te. Mbongo ya mbongo ya Covid. Mbongo ya Covid. Esali musala. Esali musala Mama Sylvie. Tala biloko monsieur ezali bandawa. Eza ebele. Etikali ebele toko continuer ko pesa na ba école. Donc oza na remords te. Eloko te nazali calme. Nazali calme. Non, mais il y a le bimakambo 62 milliards. Ngana na ebi ata yango. Eza na compte nini. Ezali structuré wap na yo Mama Sylvie, s'il vous plaît, Mama Sylvie nangai. Ba détourner ba au moins ba to mususu mais ba enseignant te. Enseignant mbongo na ye au détourner yango. Mais on connaît la pongite. Hein? 62 milliards, il y a enseignants. O aza komona pasi. O azali metteur en scène et à gratuité. O kende ko détourner mbongo na ye. Mais on connaît la terre. Ba frère fonctionnaire ba école, ba banque ba futaka dire Mama Sylvie, s'il vous plaît, Mama Sylvie nangai. Ba détourner ba au moins ba to mususu mais ba enseignant te. Enseignant mbongo na ye au détourner yango. Mais on connaît la pongite. Hein? 62 milliards, il y a enseignants. O aza komona pasi. O azali metteur en scène et à gratuité. O kende ko détourner mbongo na ye. Welcome back, welcome to nous venez de suivre les images na busana ki ba carte ya PRP ya sika ebimi oyo ezali ba carte biométrique bandeko yo ba pesa ki ba mbongo na bango pona ba carte biométrique yango ezali bongo o aza na besoin nango aye na bureau na PC bandeko ya Irlande na ko poster le bino yango. Alors bomoni image wana ya ba Konga ministre ya ex-ministre ya enseignement supérieur et université bablo na bango ex-ministre ya SP wana. Donc bomoni ndenga zoloba on dirait vraiment que donc muto azana associé à mboka. Mais ça vraiment passé. Bola na leki na ye oyo yé ba Konga cha na Sénat kuna o ba benga donc yé muta remplacer ye pour ya démissionner ki boyo ka leki na ye oya cha ndenga zoloba. Bon na ozonga na bino after this video. Thank you. Président du bureau provisoire du Sénat et du bureau provisoire du Sénat. À défaut de se prononcer dans les délais fixés, il est présumé avoir renoncé à son mandat de sénateur. Honorable Président, vous allez se souvenir que lors de notre élection du bureau définitif pour le premier bureau, Willy Bakonga n'était pas sur la salle pour la simple raison qu'il avait renoncé à son mandat de sénateur. Et au moment où je vous parle, lorsque la sortie ou la publication du gouvernement Ilon Kamba pour la première fois, il était député national. Il a eu la chance d'être nommé ministre d'État de l'EPST. Il est allé. C'est sa femme qui était la première suppléante qui a été remplacée à sa fonction. Alors, je suis étonné qu'heureusement, aujourd'hui, il y a une lettre qui vient encore à l'Assemblée nationale et par au Sénat pour la validation de son mandat, au moment où il avait déjà renoncé.
Donc, honorable président, je demande à votre sagesse, au bureau et à l'Assemblée plénière, de pouvoir rejeter carrément et simplement, car il s'agit de l'usage de faux. Merci, collègue. Vous pouvez couper le micro. Merci, honorable président. D'abord, je rappelle que la communication du bureau n'appelle pas de débat. Deuxièmement, nous avons le devoir de porter à la connaissance de la plénière toute correspondance importante qui nous parvient. Et nous estimons que celle-là en est une. Troisièmement, les problèmes internes. Welcome back to Welcome TV. Bomoni wana zali leki ya Willy Bakonga propre. Mais tala ndenge sikoyo azulu ba mabe vraiment ya na e donc aboyi ko céder poste. Ça c'est la sorcellerie pure et simple tant que moi ba famille bazana ko yinana. Yango ndi babenga abondoki. Et ça vraiment passé. Alors avant na tia commentaire à mastoler à Willy Bakonga tout dans une vidéo oyo ndenge IGF sur la salarié banquette nae. Bon, on a osé la bino after this video. Thank you. Choses ont fonctionné. Un, chaque mois, ces gens ont mis dans la paye des fictifs, ok? Et puis des écoles qui n'existaient pas, des écoles fictives et des personnes fictives, des enseignants fictifs. Chaque mois, du fait de ces opérations-là, nous perdons 3 milliards de francs congolais, soit 1,5 $. Chaque mois. Alors si vous faites 2 ans, parce que nous avons fait les contrôles depuis 2019. Nous avions pris 2019, 2020. Vous totalisez 20 mois, nous perdons 3 milliards par mois. Ça fait 60 milliards que nous avions perdu. Peut-être qu'ils sont étonnés que les dégâts qu'ils ont commis. Oui, parce qu'on a appris que les gens disent qu'on fait les chiffres. Voilà comment les choses se passent. Voilà comment les choses se passent. Les 3 milliards qu'ils ont mis là-bas des fictifs, des écoles qui n'existaient pas, des enseignants qui n'existaient pas, ils les ont mis dans les fichiers, l'argent sort et ils se partagent. Comme ils sont tout un circuit, ils sont là, ils sont à peu près, laissez que je vous donne des précisions, ils sont à peu près 15 personnes qui se partageaient cet argent. 15 personnes. Quand ils ont 3 milliards, ils se partagent chacun à 100 000 par mois, l'autre à 150 000. Ils pensent que c'est rien. Mais quand vous mettez tous ensemble par mois, nous avons 3 milliards. Et pendant le temps qu'ils ont mis en place le système, nous avions perdu cet argent. Qu'ils aient l'information des dégâts qu'ils ont causés aux Congolais. C'est quand même l'inspection générale des finances du pays. Nous ne pouvons pas avancer des choses. Moi, je dis à ceux-là qui disent que, ah non, on nous a imputé des chiffres qui sont faux. Je demande, est-ce qu'on peut avoir 62 milliards et être comme ça? Je lui demande, est-ce que vous pouvez vraiment être autorité? Vous vous rendez compte que on met à votre charge des choses qui ne sont pas vraies? Quelle est la réaction? Qui saisisse la justice. Welcome back to Welcome TV. Nous venons de suivre mon vidéo. On a inspecteur général ya finance, M. Alengesti. Azo sala musala ki toko. Ndenga zo kanga ba miyibi wana oyo bazo yiba mbongo a l'État. Binomo boyoki. Afongolisa ba école moko existera te. Ba komba ba professeur o ba existera te. Donc tout wana a recevoir ka salaire na bango chaque mois o ezo coûter. Donc, comme milliards, c'est combien? C'est 60 milliards na mois. Oyoye azwaka. Quel mouyibi. Moutandenge wana vraiment. Baoto kangaye dernièrement, donc on a bandeko ba ebi wana na ba information. Baoto kangaye azo ngaki ma akende France. Batuni bakangi batuni ozo keneni na bambunge belé boazaki na 2 millions. Non, 2 millions, bah oui, 2 milliards, 2 millions de dollars. So, bloma bon. Bah 2 millions de dollars dans la caisse. Hein? Ouazala kinango. Bah kange, bah tout nous qui doit permettre de procéder président na matanga. Donc, bah kange, donc il faut ça, bah moutou bon, il faut la condamner parce que, oh, zomona, mbongo ya bana ya classe. Ils ont le coup là que zo boycotter État. Pendant 2 ans, depuis le président Félix Akoti, Aliarani Bambongo, donc, exactement, Batamodel, a dirigé Bandakala. Bazé belé.
bazalaki na gouvernement otoleka tala makambo yo le président Kabila a monaki oyo il travaille avec des assassins, des voleurs, des sorciers donc yomo bakisa bato ya bana ko travailler na bango bazana mur ya Congo te bato ya bana ko travailler na bango bazawana ka pona ko détruire mais botala yemo Willy Bakongo tanga za ko s'exprimer na émission à sala kina na Sylvie Bongo azolo bondire muta normal nzoka ne muyibi yakala oui bon bi parce que ozo benga muyibi asamina kaza muyibi vraiment parce que tant azo tambo na ba 2 millions de dollars na ba caisse na azo kima a Kende Belgique France ozo kima parce que yango moni bata modèle wana siko soko sanga na bango siko ba kanso ndiko yo pesa lokola bango resima que président de la République aza pena mayele ayebi ke donc ataye azamu yibi mais bato ba ba travailler bango nyusu bazane wana te donc cela veut dire muyibi moko boye akoti atangi ba classe na ye ndena ba intellectuels belé na kin ce sont na kisasa baza ba voleurs na Congo ce sont vraiment des vrais voleurs oyo ayebika ke non ndenge sana lokola mbuko ezokende boye ezokende na bamane baluka bango baluka trouble baluka ke non pour dernièrement les 24 ans ce qui hier bien avant-hier ce qui les lopé bloma bongo batene nga image ande ba ofinga Félix Nanzela bango balinga nengi wana ke trouble zalaka bango bayibaka po la population a se tourné against le président de la République et le bamba luka kayangwando bazaka na sima ya président bazo kumisaye mais na sima bazo yiba ce sont des sorciers purs et simples alors ndeko cette kikunya lobi ke ye nengeza na ngwa pesa ye condamnation à mort voilà pourquoi ndena lobi ke biso na PRP toko yango zo sala pena de monique dumaye to sangana gouvernement ezate parce que gouvernement la plupart bato ba ya kala wana ba miyibi na miyibi bandoki na bandoki ba sorcier donc butika mo ba geno ba yesiko ba sala musala et puis président de la République azokende bien ndenge azokende baba na kokanga ba miyibi wana chaque fois nous avons besoin que Gilles Alengeti asala musala na ye a continuer kokanga ba voler wana ils sont nombreux voilà pourquoi ndena bana lo bake caméra bane osale passe bi ke azayi mo yibite bazé belé donc baba na ko kanga ba rizo na nyon surtout jusqu'à ce que monge banozonga na l'état ndenge bakangi oui c'est bien bobo to la ba bien o ya ye o ya zanango boteki biloko wana botie mbongo na l'état po mboka na biso tozana bezo ba construction installama banzela ezate mai ezate courant ezate vie sociale ezate voilà ozomona na laxibino image ya ndeko na biso Safi Kazadi ndenge azali na kati ya bilanga kuna bazo sala bilanga ya maïs tondi jikaka 981 ozomona produit ya maïs oyo zobima mikolo yo parce que na bike no biso côté agriculture tozo apena makasi toko trahir te to sala musala pour apaiser peuple na biso bazala bien peuple na biso balia bien peuple na biso social ebonga peuple na biso nini basala ba hôpitaux ebonga biloko nyonso na ebonga voilà pourquoi nous te lobi que na 2023 muto nyonso azokota na pouvoir ce ko kota na pouvoir oye pour travailler pour na intérêt ya peuple non pour ton propre intérêt lokola ba voleur lokola ba Willy Bakongo wana lokola ba voleur ekola ba amsuso na mona wana ni soki alobende kwanga lobai komune oyaka air moko alors ba ke non ndenge za na ngwana mbongo à l'état ndenge papa na yebisa ye avant kolia yango il fait bela mais ngana zo yebisa yo mbongo ya l'état ebela te baliaka mbongo ya l'état te donc aujourd'hui la kesi mbala mo za muyibi yango na blobi ko za voler pourtant yo lobi ke mbongo ya l'état volia yango pour faut bela pour liaka ngo parce que j'ai des petits ba travailler na bana kaoko ba travailler na onatra ils sont en train de souffrir bazala ka payer te petit na mbongo bota na kenegi sasa yebsinga ke no pasteur 2 ans yango yo aza impayé alors que pendant wana bablo kono ndiga yo salaka ko to salaka kuna bon non futa bangote donc na yo pe fo bakanga yo po ndenge za na wana dossier no pe na IGF ezali vous êtes des voleurs oui José Makila muyibi mususu ye wana jusqu'à présent nan ba interpeller été na bi ke bino na kin bokoma na bino bato ya mokili na bi mokili apomba yo sala batu mabe voilà moni ke ndo bandeko bazobunda na Willy Bakongo ye wana alinga ki mazonga na Sénat pour la protection bien immunité na wana soko yibi yango te ko protéger au batama leki na ya blended leki na ye wana lingolo ngwate alors bandeko mususu ba mona mabe mi passer aux autres ke Willy Bakongo ndenge nazo take ete nazo la kisa batu bo mona que les gens qui ont travaillé dans gouvernement o eleki azaye mon côté bazay belé
do basalaka omoni ndenge Gilles akoti wana azo landela bike réseau mobimba donc réseau ya bavole ata soki yo oza mayele lobi ke non obando landela bango neti président de la république akolanda ntina suka te soki président de la république alandi abengi ajoena kondima donc eza réseau oyo ya bavole baza bien donc bakoselo pena dossier tani te bi dossier moko basalaki wana o ndeko banakolela ndeko wana bake baseli commande ya ba mesa ya banini bakiti ya bana classe asali yango mais bafuta ete mais afuta yembongo te maotama avec 2 millions de dollars maboko o kindoki te siko mboka ebonga ndenge ni tant tozana bata modèle wana soko zomona nani elongi na yemo Willy Bakonga ezola sapena ke aza mote ya mabe ozomona elongi nezola siko ke aza pena muyibi ba miyibi wana il faut bas kota na boloko à vie parce que baba no banga parce que mboka ebonga nengwana lorsque état de droit ekoti bamaka mususu ndenge zala ngwana tokosili sango malembe ce que nous devons faire biso et surtout biso dans la diaspora awa bato ebele bazolela oui oh non massacre na Beni massacre na Beni wana ekosila nango bamindele bayebi yango très bien koleka yo nanga de koleka ngate parce que ngana yebi naza awa nazaka na bango bayebi makama massacre wana très bien bino bozo kende bozo tonde la présidence de la République tout autour na ye bozo luka soki président pe sabino bambongo so na comprendre ko tout te soki président appelle soki 5 000 soki 10 000 dollars ozwi yango bon si mesali nini lobby siko yo pesa nini apesa 5 000 ale yo siko pesa nini na retour pour ça na ngona nini donc qui mandatisme moko ya sensité voilà pourquoi m'dena zoloba et ça la moi participer mawame nous sommes là pour éduquer le peuple congolais makambu ya est et aussi là ceux qui te bandi ko côté là chef de l'état na biso ko appuyer bango alors ba rebelle wata ba mona ke biso dozo supporter ba chef pour opposition faut zalaka lango tozo ko côté là bon na sens que makambo wana ezalaka bango te ezalaka ba voisin na ba occidentaux ba salaka pona ko kimeza na mboka na biso te ceux qui biso to cheka ke nobi nous sommes en paix avec nos chefs tolinga to tambola liboso na bomoko et puis mboka ekene bien alors na suki apona lelo ba carte na bike bimi ezali biométrique bo bazala besoin nango bandeko ya PRP bo benga na otine la bino na ba adresse na bino o baza pe na besoin na ba na bureau na opesa bango. God bless you. Thank you.